te boire un fianton. Comment se bat qui est Ndoki? Je lui ai le repas nous à lire quand on t'a sonné qu'elle était. Eh, Ndoki. Oh mon Dieu, Dozawana. Ah bon? Donc Abima na héros. Héros na kati ndako. Papa, omoni lelo? Tata no zoeba makamu nyonso elekana na kati ndako. Pardon ali na ngoyo tenga ngai. Faut expliquer papa. Bongo yo mutu o kuto longoli no elamba oyo kilo soni te. Bozo total. Ngai mutu na soya kotala ngai. Sona ali na ngo na koyoka. Cantine pardon. Oh yo lukaki. Résultat na ngonde lelo. Tata Moasi. Bokilo. Papa Bokilo. Ah, maman l'a payé, ça fait longtemps. Vraiment. Maman. Boni. Là mon papa na ngai. Oza maman. Qui m'ezali? C'est mec qui couverté. Ça va? Oui, ça va bien. Ye bongo ye, mukolo ndako. Tendre. Ajete. Et Azati c'est mec. Oh. Elle était sortie. Babenga qui est babi, ba conteneur yaki. Ndaki ndaga zopa ko. Toujours les conteneurs. C'est toujours les comme ça avec bongo ye, ayeba ki te que tata Moasi la paix kozala. Oh. Tata Moasi pas se prendre biso kaka. Ata bien repé pour sommer tata Moasi. Aïga kala tino na tinda nani. Moi msana ki sombe bo aya malili zati. Omi tungisa te mukolo ndako azate siko bino bosala machine. Tati, mukolo ndako azate. Mukolo ndako pe ayi. Kai moko mobali ya mukolo ndako. Je suis là présent. Naza koya. Limisa nga moke. Tati. Malam papa. Je reviens, naza koya. Il y a pas de problème. OK. Merci beaucoup. Yo, vérité les besoins ba. Tala kaka etumba pazate pardon. Donc combien vous diable? Té, nous comprendre place aux aliments. Tous est la bon moment pour tout le bon siko tala kaka isa. Comment encourager nos buzoba? Té, tata moi si pardon. Et talingate. Eh, ko sa obenga na té. Na ibi onde papa na biso ndo tikala papa. Kane na lobi. Nous comprendre place aux aliments. Et salima. Tata Moasi pardon. Yoki la maman. Na lobi déjà. Ah, Tati. Vraiment, na sepeli comment là yo. Parce que souvent motoyaka wa mingi ezaka toujours maman bokilo la ngai odala. Mais enfin le lopi na recevoir tata Moasi ya Moasi na ngai tendre. Tata Moasi la paix. J'ai comme l'impression partout ici que yozaka kimi ezalaka. Olobi on penza place ne songa tambola kimi ezala nanga. Po kombo nanga la paix. Na mutu akimia. Mais lelo na ye awa na ndaku na yo bokilo nanga po nazana ba problème ebele. Yewe meminga awa lelo po to partager ngana to solo la. Ba problème. Ba problème bokilo, ça veut dire qu'il y a ebele. Tata Moasi. Omoni yozali tata ya Moasi na ngai. C'est-à-dire que tango zana likambo kobomba yango te. Explique-moi ngai mobali ya mwana na yo ya Moasi et puis je veux vite trouver une solution. Na kuluka solution tata Moasi. Likambo ngweza nini? Merci pour ndenge opesinga maloba bokilo. Do yango na ye awe pa na yo. Po to solo la. Po mutema na ngai esuki. Na yena tune loko moko. Bokilo na ngai. Est-ce que yo yebi ke tango balaka mwana ngai tendre? Est-ce que yebi ke nga sepela na libala wana te? Oui bien très bien. Depuis yo bala mwana na ngai tendre. Oyeba teke mutu wa boti lo penza mwana eza tata. Ngane mutu na contrôler la situation, ngane mutu na servir. Lelo soke ye butu moy. Eza ne nga papa ndi na koya na hotelema. Mais nazo kama bokilo na nga mukolo moko to yelanga cadeau na kati ndaku na nga mukolo moko to tikala ko yoko tala nga ke bokilo na ngai ata mo pièce super wax yango bokilo na nga ata mo kaze masanga yango bokilo
yango lelo nga na ye na kati ya ndako na nga moko makolo na nga inde kpoturu nga moko na ye kozwa oyo nga tokomi mpe mbula sika papa Bokilo bana ole yango na babonani oyo ngai wapi masanga nga mpe fona mela quand même je le droit yango na ye kutulu nga moko na makolo na nga mibale na ndako ya Bokilo na nga na ye kozwa oyo nga toka ndenge na ye na ndako ya Bokilo na ngai papa Bokilo na ngai la paix tango lobaki na ngai que oza na ba problème ya minene ya kafumba ya gaya moi j'ai pensé que ezalaki likambo moko peut-être moto atumbolaki yo na quartier ou bien moto alukaki yo na makambo siko oza koluka ngai pour que nasela yo défense côté justice parce que moi j'ai de grandes relations naza na ba relation ya solo oyo nakoki ko défendre moto na moment likambo ye mais je suis surpris tango lobi que ezande parce que natindelaka yo faranga te nasokipaka na yo mamamu te yango nde likambo etungisaka yo mama mpona likambo mbongo non komona pase te laissez tomber parce que ba problème na yo nyonso eza ko trouver solution kaka lelo merci Bokilo na ngai mec tata moi aussi omoni alobi yo sokipaka na mama mais alobi ya solo na biso ye okipaka te boza bana mabe na bino pe bana mabe boboya ngai nga azi esengo po papa abino abiki solution makambo na ngai emonani Bokilo papa Bokilo ne t'en fais pas oui papa yeba ngo ke ba fête oyo oza ko fêter malamu pona talisa que ngai ogi nazali Bokilo na yo gloire à Dieu bayelaki ngai bangombe ya mibimba mibale ezali wa alors kobima na yo awa chauffeur aza kokenda kotika na ngombe moko Bokilo na nga ngombe kobotelengi likango ozokala ngai nabina te camarade au monde aux ânes on a connu la malheur nous attend que le monde et on a profité de l'occasion où avant tout bima tout seul on a deux solutions ouverture yo mo nous ânes moi te que tester ko sakana akon vraiment ko sakana famille na bino alingi attendre na ebité soko linga amema bino wapi ouverture moi c'est kitoko n'habite ceux qui t'attendent là, autant on va bien, on doit attendre qui t'attendent bien. Moi c'est qui tout. Donc nous nous avons côté testé qu'on gagne à tant que le mon côté. Sauf vraiment tant au temps qui t'attend. On m'itali vraiment, on va vraiment maman bota moi. A bota moi si. On m'a testé en engazana, on gagne à tant que le mon côté. Donc yon de nous avons le quoi tester a gagné 1-0. Il peut faut t'habiller pour qu'il y ait 1-1. Miracle. Jusque-là, on va comprendre. On va expliquer. Pour nous dire la décision on a zoaki et tikalika bon. Na bien que nous vendre sa papa Guy pour que nous informer moi si na oya bala abimana moi na ya mobile. Na ba no bon sikote na zeno yetanda moi zonga voyage. Tant on zonga to vandi biso nyoso na ndako. Après na ndisco beta masolo nyonso elekaki na sima na ye on a non raisonner pour que na ese mobile na ye. Pour buzoba na ngako permettre ngata me commenter. On va décision échanger te. Non lo bango parce que on permettre dans mon colo mon côté yé tester abimana ya na ngana ndako wana place où ngana zali pe na mona na misu na jamais non permettre ngo place biso to zali ba ça bêtise na mona misu na pe yebi que non vivre na ngai ba temps na passer na ye ala comment ça buzoba o ngana mona misu na après na tiki te non yeso pas poki yeso ko azonga ka na kishasa ni na vanta bango nyonso Ouverture moi ba décision nozo eza ya mabi donc nous on qui na bongo moi te ko bo malba ya non ya ekufa tala ko kufa on a problème libala ni ko kufa na lelo mais pas ces apeka ya yo moko yo kasi papa ogi ndenga zawana soko vandisi yo ebise ke papa ogi yatanda mana mwana na o tester verti obi degré mutema passer ça papa ogi tala bozwa ta chance yo vana ndako wana te na ndimi ko te ko ta chambre bimisa ta valise
valise que non to chonga part ya université Minerva na mafute tala au moins dozana wa mwasi quand na no mwasi to le quoi tester yeluki amonde ta gagner yo na ya no ya tendre amona ndeti ana libala ki kozwa tata na mwana dobino nyos boke kana zunguki yo pe ndongo zana ko fosa makasi osele pa ki bo mwasi na yo faut que ça peut Miracle. Pourquoi ça pas pour Guinandeni? Oh moi c'est kitoko na obandela ngo ernesto. C'est là qui bo mwasi na oti. O séduire yo pe ndozana ko okoma mwasa papoki. Quoi? Miracle. Makamo ibisanga wana. Ngai na koma mwasa papoki. Quand ngam na oteme ba beti je sama ndako na biso ki ya tendre abimaka la papoki et puis ma peine testeur. Na oteme ba beti so na pe ngala ko ta na buso ba wana. Donc ngala ba to ko mosala ba zungulu ko yo solo bana. Na ko sala ngote. Na ndenge la ngapa la charge na ngana sala ngote. Ne la bimana testeur. Ne ma même pas bon. Na ko sala ngote. Eh voilà bon ko katata mukete. Eh, quoi comme il bon mat. Sikoyo ko kana. Ko bo magal ba eta. Donc wande bena ko istabo bina. Vertir, zam kola. Miracle. Oui, Ante. Oui, bonjour. Mais, converti. Oh. Mais comment expliquer? On m'a mis dans la chambre et puis nali puta na tolo directement au vendre les courants bêtes au ngai na vendre canal et puis tu es assis, tu te déranges pas. C'est quoi le problème? Naenda kusukula parce que la douche na kuna maizobi maté et on est na sukula douche na bino. Madame, comment expliquer ça? Na douche na maïza kobimate directement au tiki douche na yo pona koya ko sokola awa na kacha chambre oyo ezalaka ya ngai na yaya na yo ngai na za semeki na yo sokola na douche ya libanda maman et puis moi je sors naza kokenda mosala to komi déjà 7 heures. Faut que je parte au travail. Au côté kala ko sokola wa comment? Te ozelinga ka patienter na sokola et puis auquel musala na. Moi patienter. Papa Guy. Zebi na puso sola na. Mais ko sola na ga yawa te to bima na salon comme ça on va pas. Donc Papa Guy, ni sola ra mon pied. Ni ma bête. Laisse d'abord comme ça. Explique-moi. C'est qui? Oui, papa, c'est moi, testeur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, papa, je suis juste vérifié. Je croyais comme si au Bossani parce que déjà c'est 9 heures au bimité pour que je me sala. Donc, juste
n'a rappelé peut-être au Bossani. Parce que c'est déjà 9h. Ok. Merci. Merci beaucoup. Je me prépare pour partir. J'avais un peu de fatigue. Merci mon fils. Merci. C'est bon. Ressuscité. Testé. Makambo ezole kananda kuna biso jusque là nazo battre ce qu'ils animent. Mon frère, tu peux imaginer. Avant-hier, nazo bima na chambre na et na moni couverture azo bima na chambre ya papa na ngai. Oui. Tant na mona ki to solo la té parce que ngane to solo la té. Mon frère, couverture na mona azo bima na chambre ya papa na ngai na liputa na to. Mais oui mon frère, Testé. Makamba solo zolo bawana. Et tant à l'écran nga bongo, na kende directement tina porte de chambre et papa. Il a frappé chambre et papa. À ma grande surprise, papa zalaki na kati ya chambre. Tandis que zalaki 9h. Parce que souvent papa kenda musala à partir de 8h, 7h30. Journée kamusa ngai, ti 9h papa zaka na kati ya chambre. Testé. Et bon ti makamba solo ti ma passe dans ma maison de vous. Moi si ya papa na bino azalaki wapi? Hein? Tendre azalaki. Tendre aza ana kishasa te aza na voyage. Ah! Souvent ça là ba voyage akendaka Braza ou somba biloko ne aya oteka ana kishasa. Tester. Makamno solo biona elekeli maeli na ngai. Komona ke moi si ya papa na bino aza na voyage. Pe tout terni akini ko bima na kati ya chambre na ye. Hein? Mambo eza mo flou. Na dipo na nga camarade na yo. Joa temps ya kofandisa couverture o solo la na ye. Oluka oyeba le pourquoi makambo wana esalami. C'est bon ressuscité. Mais quand on s'est couverture pour nos sols, pour le moment c'est vraiment difficile. Parce que la couverture a commis très compliqué. Depuis Ayoka qui non, on a comment vivre dans grande scène étendue. Vraiment couverture à sol ça bien té, les tous les bosso. Aujourd'hui encore. Très intelligente, toi. Mais moi, j'ai pensé que ndenge tosalaki makambo tosalaki mokolo wana ke esuki kaka ndenge wana. Moi, j'ai pensé comme ça. Mais te voir encore na butu oyo oye lisusu na kati ya chambre na ngai na bandaki kosatendre na ngo te. Pour venir ici? Oui. Tu vas là que banga. Première fois, deuxième fois, non, ils ont dit que on a bien bandaki kozela. Tu sais quoi, chérie? Tu m'appelles déjà chérie. Toi, tu es très pressé, toi. Tu vas dormir ici? Oui, je vais dormir ici. Tester la lit, il faut vérifier. T'inquiète. Il y a la chambre, il y a la lit. On t'a dit très bien, testeur, il est dormi vraiment. Oui, déjà là, qui pour avant y boy, les vérifier que la chambre est dans mon zéro là. Il a peine maman à Ah d'accord. Toi tu es plus que ta sœur, hein? C'est quoi ça? Vous en attendrez ce mot quoi? Toi aussi tu es plus que tout. Ah bon? Oui. Ah, n'a pas n'a bon. Non, journée on a vraiment qui satisfait le niveau mon corps. Mokolo côté la kinga na tongwa. Oui. Ah, journée na ngai pesa ki malamu. Tango na kenda ki mosala, c'était que de me faire na mosala. Au monde qui nous a moi s'abonner. Mais bien sûr, depuis longtemps il fallait qu'il y ait na place ya ya na yo.
Testeur. 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 Oh. Mon fils. Mais comment expliquer au tiki chambre na betola pour venir dormir ici na couloir et puis il bosso ya porte ya chambre na ngai. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, papa. Comment ça, rien du tout? Souvent, toi tu dors ici. Hein? Tellement, Nano, tellement. Dis, regarde-moi ça. Tu me dois des explications claires. Pourquoi tu es dormi ici? Liboso ya porte ya chambre na ngai, tandis que chambre ezali et puis mbête la ezali. Tu es dormi ici, pourquoi? En fait, papa, na l'autre ndoto moya mabe. Miki na mona isalenga mo banga na chambre. Ya mo moni ki na préféré ki na lala apo. Mais écoute-moi bien. À ton âge, yo moko za koloba bien que ce n'est pas la réalité. Mais l'autre qui n'est ndoto. Comment expliquer l'autre ndoto? Et ndoto wana o monangolo quoi réalité pesa que au tika chambre na yo pour venir dormir ici. Toi tu ne grandis pas toujours. Pourquoi? Papa na yebi. Allez, vas-y, dans ta chambre. Mais vas-y non. Mais regarde-moi. Moi je pars au travail. Tout ça déjà 7 heures passées. 7 heures passées, toi tu es encore ici, dans le couloir, place la couture orale. Je ne pense pas que quelqu'un soit ce couloir. Moi je pars au travail et le cas moyen on s'arranger pour aller à l'université d'Ata. Tu as oublié ou comment? Je ne sens pas bien, papa. Tu te sens pas bien? Je ne saurais pas aller à l'université. Ok, c'est bon. Allez, dégage, dégage d'ici. On va. Oh, mais comment expliquer ça? Je ne comprends pas, moi. Testeur, je te donne seulement 5 minutes.
parce que nana makambo ebele fo na sala. C'est bon. Nous avons pas de temps mais on a limite juste aux à la claire dans ngai. Couverture. J'ai quelques questions à te poser. Et on a pour ça au répondre ngai. Premièrement, na lina yeba. Jour wana ngano to kutana na couloir, yo zo bima na chambre ya papa na nga oki. Na liputa na tolo. Outa osala nini? Deuxième question. Quelques jours passés. C'était vers 22h, si je ne me trompe pas. Nazena poso solana yo. Na lukakio. Na ko talo na chambre na yo. Oza quitté. Je croyais comme si oza na salon. Na bimiti na salon, oza na mona rote. Na lukaka je peux dire ndaku mobimba. Na tikala ko mona rote. Alors, na posa na yeba. Jour en wana. Olalaka wapi? Et puis jour na mona rozo bima na chambre papa na liputa na tolo. Outa ko sala nini. Et puis jour wana susu olalaka wapi? Félicitations. Je veux te comprendre que au colis. Parce que tu as eu le temps et l'audace de poser une question, une bêtise. Je ne suis pas ton ami. Il nous a bien tenté de faire une recherche, place ni na lalaki, place ni na bimela, place ni na vandaki. Ce qu'on vend c'est pour la bêtise autour ça va siko. Na biso dans bano souka pe ali bosso. Ko répéter autant que moroté. N'importe quoi. Couverture. Écoute-moi. Yebango très bien. Ce que boyi ko répondre ngai. Papa a deux questions on a posé yo. Na ko benga grande scène entendre et puis na ko informer ye na yebisa ke na monaki yo ozobima na chambre ya mobali na ye papa ogi na liputa na tolo. Ah. Oh c'est kangai. Couverture. Oh my god. Tu te trompes. Ozomi seka. Yeba yango grande scène no arozala informer. Ya makambo oyo zo sala ne ozo ko lala na chambre mobile na ye. Ça peut me makasi boité. Attends, vendre bien, n'expliquer aussi que makambo na no boyo yebiso parce que na be question na lobby na yo ba vérité et ko seulement moi crise au sali moi crise wa et comme makambo hôpital boto misala so ba mbongo yo na no boyo mais lokola zo place to sola. Parce que nga na bomba ki étant que maman malamu pour que na sauver âme na yo. Mais lokola na posa au perdre vie na yo, mais toi Testo. Moi qui dois lobby, question à répondre aux deux questions à poser là. Ou bien la grande sœur attendre pour que les bisaki ngai na bimé la chambre papa abino. Ou dans mobile na ye na liputa na tolo. Pour ton information. Mais c'est que très bien que nga na couverture. Na couvra ba trop ni en soi. Na ba bêtise. Na limusa moi la seconde. Et na prometa que guerre aux kanangai. Et à longue et au aussi sans moté. Yeba que guerre au bando luka déjà bandé. La réponse est bien. Faut moi mato ino bien au yokanga. Pour moi mon mi yoka. Première question dans ton ngai. Kingai couverture. Jour wana bimaki na chambre papa na bino na liputa na tolo. Ce que yoka réponse. Jour wana ezaki journée moko malamu po nanga et puis journée moko etikali nga la mémoire nanga. J'étais avec ton père et tout ça m'est très 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 bien. Couverture. Non, ce n'est pas possible. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ah non, attends d'abord. Ne crie pas sur moi. Vous allez poser ma réponse na ba question na mi balo. Mais comment Sois un peu calme, na répondre au deuxième question. C'est mon père, est-ce que tu comprends? Je m'en fous. Yo ka réponse na nga mi balé na deuxième question na poser nga. Oza no audace. Ya ko ba ki okeno lukanga to sula. On to sula ni. Et pour ton information, journée wana pe. Na lala ki na chambre na nga te parce que na lala ki na papa na yo. Butu mobimba. Arrête! N'importe quoi. Hein? C'est vraiment le courage. Ya ko yebisa que non yo ozuko lala na papa na nga. Donc je peux dire comme moi c'est papa na nga. Mwandumba, tu es une prostituée. Couverture, je peux même te gifler. Mais n'a gardé raison Nangaï.
tout de suite là na benga grande sœur no pour qu'elle ait yo comme mbanda na ye. Donc comme moi si ya papa nanga oki n'importe quoi. Ok, ça dérange pas. Yo benga grande sœur na attendre et puis nga pe nazo benga papa Ogi. Informer que yo pe testeur. Marana moi si na ye. Nanda on peut commencer. Qui c'est le téléphone? J'appelle mon amour. Toujours sur la note, couverture. C'est le téléphone. On risque na bêta yo. Na na poso bêta oti. Et puis vous êtes très impoli. Couverture. N'épite so. Yo kana bistono. Pour pas malade. Tu es ma femme, tu comprends? Est-ce que tu es moi sinanga? Ou tu es na linga yo? Tu es malade. Ah bon? Moi je suis malade. La tête. Moi être ta femme. Nga na niveau na ngai. Nego comprendre que ça moi si à niveau papa Ogi. Ya niveau na yo te. Et puis désormais, yé ko ko benga nga maman. Parce que la ndako, to komi deux mamans. Maman na yo tendre et puis na ngai. So ça na pose comme petite na yo très bien. Yé ko la ndako ko respecter ngai. Je pense que na libina ma toy for you. Maman, merci vraiment. Nandengo ya mbinga. Je t'en prie. Maman soki na yawa eza pambate. Eza c'est parce que makambo ezoleka na ndako na biso ça me dépasse. Na ndako na biso kuna toza vraiment na ba problème. Yango na trouvaki bon naya pour que na sola na yo. Parce que yondo za tata mwasi ya tendre et puis oza tata mwasi ya couverture. Ton amon le moment et c'est passé. Il y a ma baie entre pas couverture ou bien pas tendre. Il faut naya pour qu'elle explique yo oyeba makambo ezoleka. Maman, makambo ezoleka na ndako na biso nazoyeba te na benga nini. Zunguluke ou bien na benga na kombo nini. Parce que zunguluke eza eloko ezelakisa ke non bato bazo tourner place moko. Parce que pour le moment ngai na papa na Ogi na couverture na tendre to balukaka place moko. Donc funa bien ngeza zunguluke n'habite tant sola na couverture n'habite ce qui explique comment makambo nyonso nenga explique que non ngai nazaka mobali ya tendre n'habite so explique comment makambo nyonso bien asuka ka wana nenga yebisa que non ngai nazalaka mobali ya tendre n'habite so ka suka ka wana ou bien explique comment vraiment makambo nyonso Tester. Quand makam ozoloba yango couverture ya ko ebisanga ke yo na tendre bozala mwasi na mobali. Est-ce que na sena ngone za makam so o ebatami o nga na yebite yango zo ngo ebisanga? Oui, eza makambo so o couverture ya yebisa ote. Oh. Mais makam ngo eza nini? S'il y a un problème moi na nga yebisanga so problème eza nini? Hein? To vani a poto sola to trouver solution. S'il y a un problème na kacha libota faut to solo lak. Yebisanga qu'est-ce qui ne va pas? Merci maman. Ngai tona bando tanga na université, bando tanga université mo na couverture. Donc pour que nazala clair, ngana couverture to lingana na université. To saka mwasi na mobali. Je ne savais pas que couverture azala ka petite sœur ya tendre. Tester. Makambo lo belanga yangwana. Nzambe na nga baswahili balobi wali na sombe tuchangane mukono. Doto olia pondula losto sangisi. Tolia ngo na maboko ko. Yo mbilo ko lobela ngo zana odese ko expliquer nga biloko boye. Maman, ce qui est awa, eza pour que n'éclaircir makambo et puis au comprendre makambo oyo yebakite. Eh, ozo ça rappelle bien que o éclaircir nga makambo na o faire comprendre nga makambo onga na yebakite. Donc il y a trop de problèmes alors naza na pona yo kayo. Zoata ko expliquer ngai. Nyonso. Et pour le moment, eza makambo oyo eza grave vraiment. Ah bon? Bien sûr maman. Oyo c'est passé. Ngai na couverture na linga ka vraiment. Mais naiki ko comprendre makambo nyonso tant papa na ngai abali tendre. Nde naiki comprendre que non, couverture on a vivre na ye, nde aza petite sœur ya tendre pe on a vivre na ye. Tant on a comprendre ki makambo na nyonso, na linga ki toute relation nga na tendre. Couverture akendaki pa camarade ya
ya tendre, je ne sais pas ce camarade nous bet camarade attendre. Nde ba informa ki makambo wana nyonso que non nga nazalaka mobali ya tendre. Alors na kanda wana nde sali que non couverture asala makambo o azosala siko, je ne sais pas moi. Tantine, tu ne peux pas imaginer. Makambo eza nini? Makambo eza nini o couverture azosala na se wana? Maman, na minute onde nazo yebiso boye. Couverture akoma mwasi ya papa nanga. Papa oki. Nakufa! Bobo minga. Nzambe na ngai bano babomisi ngai ye. Bano babomi ngai na ngai nzambe na nga. Couverture. Bano babomisi nga. Couverture penza biloko ya kosala yango wana. Ye na voyage kuna tendre côté kenda. Ye koto tika ko bimala papa ogi. Biloko ono belanga vraiment yango wana. Maman la paix. Mambo nazoloba eza lokuta te. Eza makambo nga mona vivraki et puis couverture a confirmé kinga yango. Ngai moko na mona itinda azobima na chambre ya papa na ngai. Na liputa na tolo. Nzambe. Et puis pendant la nuit na butu couverture na chambre na sala na découvrir que non alalaki na chambre ya papa na ngai. Tesler, c'est quoi avec toi? Naza kotuna yo likamoni. Calme-toi. On dirait un appétit, on dirait problème. Parce que on va tout le monde dans la table. Quand vous voulez, il faut qu'on se pose un essai. Soit qui veut ma boutique. Dis-moi un peu, c'est quoi le problème? Pourquoi le connaît on a ça comme problème? Est-ce que vous savez bien? Non. Comment on a l'air de ça? D'accord, on a un bon problème. Peut-être que nous mélangeons ça. Oui. Ça n'est pas mon frère na ebisa. Vas-y, dis-le-moi. Couverture, je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à mon père. Est-ce que vous avez ça? Et puis, il y a une explosion. Mais c'est quoi ça? Et tu as une explosion, c'est-à-dire quoi? Quelle explosion? Par rapport à ok, c'est bon. Testez. Je suis dispo. Dis-le-moi, c'est quoi le problème? Je sais que tu serais étonné. Ça me fait mal. Mais j'ai pas le choix. Papa, je t'avais menti pendant ta moulaï. Alors aujourd'hui, je suis censé y avoir vérité mon corps ou bomba ou éviter. Tout d'abord, je te demande pardon. Pardonne-moi. Dès Nazaboye, moi testeur, n'a pas de vivre, n'attendre. Dis, arrêtez un peu, arrêtez. Quel tendre? Hein? Tendre comme moi, tendre ma femme? Elle était aussi ta femme. Merci. Jamais
bando vivre na tendre qui tendre bande pe vivre sous na yo azali surpris ya komona jour au présentant na tendre ana katanda qui yele mosi na yo. Oh Seigneur. Vas-y, je t'écoute. Le bas, là, ma fout ça comme matanga, continue. Alors, on a compris que non, tendre comme moi si na ça qui est fort au cadre de relation. Mais tendre va nous fonctionner toujours. Tout continuer à vivre là. Il y avait un jour comme ça, à côté de la chambre pendant la nuit. Tendre. Oui, papa. À force, pour que tout ça ne bolingo, pour qu'abimana. Et tu l'as fait? Non. N'accepte qu'il y a moté. En dehors d'attendre, la bande peut vivre le sous, n'a couverture. Elle a jamais voulu tendre n'a couverture, basa yana leki. On a tant couverture, elle a découvert que on a pu la bande vivre na yana étendre. Arrêter directement bolinganga na et puis alors baka retrouver ngai ya moi sali ki abando bimana yo j'allais faire ye moko ngai saki ngai ke yo ko mobile na boko mo bimana yo parce que ngana suspecta kai ba sorti na na chambre na ba entrer na ye c'était une chambre na yo papa. Nazo qui m'a vendu cette couverture pour que na sola na ye et puis couverture a confirmé qu'il nga yango que non comment mobali na ye. Alors papa, je l'aime comme elle est là. Nakoki jamais ko supporter comment na couverture azo bimana papa nanga ou bien na mobali mosusu. Donc moi na se décida qui na sali lo o na sali. Attends un peu, attends. Je me sens pas bien. Alors papa ndé tout ça awa. De mon côté à vivre les sous. C'est-à-dire quoi? Aux okufa. Tout ça qu'on kufa pourquoi? Olobi makambo yo lobi awa d'abord je suis d'abord en colère. Na makambo lobi awa. Papa. C'est quoi? Toi. Calme-toi. Pour votre information, Natia qui poisonne à biloko oignons. Quoi? Et tu sais, Nia surtout ça qu'on lui a au tchakango. Oiseau. Couverture. Moi aussi. Oh. Yango a bato baza te. Ouverture. Tester. Je comprends, hein? Oh. 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 Zambelanga. Eza nini? Na solota. Papa Ogi. Papa Ogi. Couverture. Testeur. C'est pas vrai. C'est quoi au juste?